Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote Nabalandi, Tindika Télévision. Merci Nabino pour la fidélité et confiance au bino vous accordé na chaîne Tindika Télévision tout au long il y a année 2021 yango à titre na occasion oyo na souhaité bino ba meilleur vœu na bino ba meilleur vœu bisika nyonso bozali meilleur vœu na papi keli meilleur vœu na rifin qui sombe ba kolocheno ba pesi biso opportunité na 2021 tout présenter bino émission Oyo Debout Congolais émission Ozo Sepelanango émission Oyo Ezo Télémisaba Congolais. Vraiment je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs de prospérité de bonheur na ba téléspectateurs tout bazolanda biso à partir ya Beni o tozo compatir na bango pona malheur et komeli bango toza ko pesa ba meilleur vœu na bandeko bazana Butembo, bazana Goma, bazana Bukavu, ozana Mbujimai, ozana Kananga, ozana Kabeya Kamwanga, ozali na Mbandaka, tope ozali na Bukungwi Kela, ozali na Congo Central, na Matadi to na Boma, ozana Kinshasa, ozali na Lubumbashi, na Katanga, na Kolwezi, place ozali, ba ville nyonso pe na Tangite, ozana Bandundu na Kikwit. Ozali na Kisangani na province orientale, ozana Maniema, ozana Kindu, toza biso nyonso ba Congolais, toza toujours ensemble à travers émission Debout Congolais, vraiment nazo sala voyage à travers le monde entier. Wana pe nazo bosa na te bandeko bazana Europe, principalement na Suisse, na Belgique, bozana Bruxelles, bozana France, na Paris, bozana Marseille, bozali na Amsterdam, bozali na Angleterre, bozana Allemagne. Bozana Ukraine, bozana ba pays ebele mususu nazo bosa na vraiment mais na bosa ni binote na mutema bozali na États-Unis na Caroline du Nord bozana Illinois vraiment bozana ba ville ebele ba musu bazo benga ngai bozana Brésil bozali na Afrique du Sud bozali na Zambie bozana Angola bozana Kenya. Vraiment je ne peux pas citer tous ces pays, je vous porte à cœur liste des amoulaï. Vraiment ba dédicace na ngai ezali pa na bino pour na soutien oyo bozo continuer ko pesa na émission Oyo Debout Congolais. Merci à vous une fois de plus pour la fidélité na bino. Émission ya lelo ezali spécialement consacrée na tournée au président de la République à Zosala na province natale naye pe na grand espace Grand Kasai en général pour na komeka un peu ko s'enquérir na makambu ezali koleka na province na ye tuyebi ndenge tote koloba na émission elekaki que président de la République azaki critiquer que a abandonné province na ye ye moko d'ailleurs alobi yango na ba propos na ye tango a tenir meeting na ye auprès de sien ayebisi bango ki eza abandonné bato bazali ko accuser ye ki aza beaucoup plus penché côté à moi si na ye ndenge ba commentaire ezali ko abondé. Alors tout au long de l'émission, tout ça un peu rétrospection, il y a voyage à président de la République, na Mbujimai, na Kabeya Kamwanga, discours na ye, et même des sous confusion, tout éviter ba Congolais balingaka nini précisément. Ah, bazaye ko reprocher président de la République que azo ke na village natalité, mais discours na ye et même les sous maquillés les pas batu sous balobi qui azali beaucoup plus na mboka na ye. Azola Kisakazali président ya tribu moko songolo pakala oli à cause de la président ya ba Congolais. Tout au long de l'émission yo to remettre un peu ko éclaircir kolongola ba zone d'ombre to ko analyser to peut ça peut ba suggestion concernant l'espace Grand Kasai na tourné au président de la République à Sali. Et là particulièrement je tiens aussi sincèrement ya ko présenter ba condoléances na famille ya secrétaire général honoraire, l'ancien secrétaire général, il y a UDPS Bruno Mavungu. Donc, famille naïe place ezali, toute la famille de l'UDPS, vraiment, toutes nos condoléances na secrétaire, na famille à secrétaire général Bruno Mavungu.
Donc, secrétaire général oyo asalaki musala pe na UDPS na tamulayi bien que à se séparer na UDPS na ba condition batutu bayebi na biso ba africain to yebi ke na tango waliwa batu basanganaka yango to s'associer na famille na ye pona ko souhaiter ba condoléances na biso na famille wana ezali éprouvé pe na toute la famille de l'UDPS en général. Ndenge na utaye koloba awa bato bazo continuer kotunaka ngai kombo nazoloba na bino mukileza nango balance samba olonga soko échapper na justice nzambe na justice a mukili yeba o nzambe kozwa yo sala malamu na mukili po yeba ke koto ozokendeza la pe clair mukileza nango balance ata biso to sambisi te na maboyo zo sala nzamba ko sambisa yo. Voilà pour cette petite introduction. Nauti kolobela awa makambu ya voyage ya président de la République topé tourner à président de la République n'espace Grand Kassai. Tout le monde ba critique est fusée de partout. Ndenge président de la République a négligé espace Grand Kassai azali ko s'occuper nangote depuis que Aza président de la République a eu tenté ya ko recourir auprès ya ba famille na ye ya ba originaire na ye o baza na ye na ba origine moko pona kopesa bango merci ndenge ba votaki massivement et puis pona koyeba pe ba problème na bango ezani. Tout d'abord à titre de rappel ndenge tolobaki en émission elekaki ezali que bande ko ebele baza na besoin koyeba ka vérité te. La vérité blesse mais faut tozalaka kondimaka pe vérité po et daka mutua kende liboso. Le président de la République connaissait les problèmes du Kassai avant même à comme président de la République. Mais ba problème où ya kuti na mboka. Makambo ya kutani na ngona mboka esengaki que a évolué na ndenge wana tout de manière générale. Une fois que Azali président, il ne cesse pas d'être Kassaïen parce qu'Azana ba origine naïe. Mais là, il est le président de tout le monde, pas le président Yabakassayen. Akei président de la République, Ndenge Akitaki, vraiment, même dans les commentaires et les émissions, tout ça, qui batumso balobi, non, Azal est bienvenu, parce qu'il a négligé cet espace-là à s'occuper. Mais là, Batubabosani Bazaki, non, Bakassayen, généralement. Et les Balouba en particulier, Baza Batu Oyo, Bazalaka franc. Quand ils aiment, ils sont Baza sincères. Ceux qui balingi. Ceux qui peuvent baboy, n'engue babambaï Kabila Mabanga, na 2006, pour nous relaxer, que tous d'accord na yote. Ceux qui balingi, ceux qui baboy, ils n'iront pas par quatre chemins pour nous reluka koye bisa aux vérité. Mais là, la démonstration de force, tout le monde qui est là, c'est que malgré la difficulté au président de la République, à Zokuta Nanango, pour satisfaire l'attente ya ba Congolais, nyonso en général, pe ya ba Kassaïen en particulier, il reste chez lui les bienvenus, pe azalaki très accueilli. Marée humaine wana to monaki aucun leader, même na ba o bazoloba, baza populaire na ba fief na bango ba koko bimisa modèle o bato ba bimela ki na balabala wana. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il a accueilli de la sorte. Bato musu bazoloba ke ils attendent pour la démonstration de force. La démonstration de force, il est allé pour sympathiser à Kendaki pour compatir na bande konaye ou bazolobaki asundoli bango pour na kolakisa bango soutien zana bango qui a porté bango toujours na motema. Chacun a son chez soi. Ata toza bisonyon so ba Congolais, la première des choses c'est que toza tout bisonyon so une nation, toza d'abord ba Congolais et puis ensuite na ba tribu na biso. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Ekolo na yo, eze ekolo na yo, ozala mungala, ozala muluba, ozala mukongo, ozala muswahili, il faut être fier de ce que vous êtes, fiers na culture na yo. Et le président de la République, outre kozala président, ya ba Congolais nyonso, azape na ba racine na ye, aza muluba, il est de Kabeya Kamwanga, azali nani de Kassai oriental, et il ne peut pas nier ses origines là parce qu'il comme président de la République. Il a tout le temps, il y a kozala na bande konaye parce que bazape na fierté que Moko ya bango a commis président de la République. Et dans son discours, il a essayé de faire comprendre à partir de Boujimai
na bandeko na ye ba difficulté oyo ya kutani nango oyo esali que azonga nanu na mbujima ite oyo esali que makambo ebele ba congolais baza na kati ya kozela ekokisa mate ndenge bango bakaniselaki bato bazoloba il est toujours dans les promesses alobi yango tant eza ba promesse te boyebi kokoso na ngai. S'il faut parler ici clairement, Makambo, le président de la République à lobby, par rapport à la difficulté à connaître, c'est là où les Congolais dans l'ensemble vont y éviter. Pourquoi des ans, Félix, c'est que du résultat, ils ont été. C'est une leçon à tirer pour les Congolais, va comprendre pourquoi en 2 ans, impact est visible, les monanités dans l'action et à Félix Tshisekedi. Premièrement, il n'avait pas une majorité. Qu'est-ce que la constitution congolaise dit? Parce que biloko tozo zonge la kango po bande ko beleza lokola bazaka na tante ya kotanga makambo ezaka na ba constitution na biso. Président Zagaran, le président est là, il doit décider pourquoi il n'agit pas. C'est ça le mal congolais, c'est de ne pas chercher l'information avant ya kosa la critique. Nous kana nos informations à malamu. Tant bazo zo constitution ba tiaki biso ba congolais mutokende ko voter oui. Na 2005 2006 tokende ko voter oui pour bazo constitution ba komisa ngo lelo constitution oyo ya régime semi présidentiel ezaki malamu ndenge Kabila évoluer bien na kata boîte na ye avec ba député ou bazaki akina ye ou aso asombaki. Mais maintenant dans le contexte où Félix Tshisekedi devient président de la République, on a une majorité qui ne lui appartient pas. Constitutionnellement, à côté de la voie à dictature, à côté de la rébellion, à côté de la voie constitutionnelle, Bassali remise et reprise. Pendant 2 ans, le peuple congolais a assisté à un spectacle où tout le monde a battu, où il a constitué blocage na changement. Bande konabiso à FCC, bakabiliste. Balobi, lui va régner, il ne va pas gouverner, c'est nous qui gouvernons. Mais gouvernance wana obatikela ki bango pendant 2 ans baza na majorité babimisi premier ministre. Est-ce que bazala ki na mutema malamu ya kolinga ke basala malamu? Parce que dans notre constitution le premier ministre a un poids. Azo jouer rôle moko très capital na gestion quotidienne ya mboka. C'est lui qui décide définir la politique. Il y a gouvernement, yende mutaza ko orienter ngo. Le président de la République recommande. Il donne des orientations. Mais le premier ministre, Yende Moutouaza, acteur principal, il y a gestion, il y a choses publiques. C'est dans notre constitution. Neto zolo basama lukonde na minito sadi ezandenge wana na kata constitution na biso. Constitution ba pesi biso ya semi présidentiel na ba régime bicéphale. Tantôt gouvernement nommé par le président, tantôt azali responsable na parlement, vice versa. Bato bazan attend pour approfondir étude on va comprendre ba limite il y a régime semi-présidentiel. Pendant 2 ans, Félix Tshisekedi a tourné dans la lutte politique pour chercher à écarter d'abord politiquement les kabilistes. Kolinga ko détruire majorité aux qui construite na ba kabiliste balingité kotika espace na changement. Et ça c'était sous les yeux des Congolais qui a bloqué le changement pendant toutes ces 2 années. Et tant qu'on va mettre fin à la coalition FCC cash, même si les gens pensent que non, rien n'est toujours pas fait, mais Zana Makambo et Belé, Oyo et Salami, clairement, en dehors, il y a Oyo et Bandé qui ont la période de FCC cash. C'est-à-dire, le président de la République a eu le temps, il a expliqué à Bandé Konabiso en Boujoumaï pourquoi il n'est pas descendu. Pourquoi le résultat est allé tendenge Batouandé ko s'attendre nango. Et il était devant un public qui lui était acquis. Batouazo tongaye balobi que non, il est azakota la mingi kaka bande konaye ba côté à moi sinaye ndé kota zo se pencher mingi azo kendaka Goma, il est toujours en train de parler na makambo etali est ya Congo. Et là en Ngandanjika ou bien à Kabeya Kamwanga pardon, il a donné cette réponse na bato bazo tuna mituna wana pour dire que bato baza kutu bozo le latanza la uvandi ozo kaso masa cité, vous êtes un peu avantagé par rapport à bato yo les coloniaux se bazo obligé bakanga biloko baki makana bazamba bazo kufa chaque jour. C'est un peu différent. Donc par ordre de priorité la sécurité passe avant toute chose. Ogoza nanzalozo lukabisika ni ngoko kendoko lo natama tembelole matembele wana. Mais muto azangi kimia
même lui par contre la place à coller l'angoté. C'est là où même nous Congolais dans l'ensemble tous allons comprendre pourquoi et qu'est-ce que Tshisekedi c'est que du fait la sécurité du pays, l'intégrité en mboka, ils ont les calicolo et makambo nyonso. Quand le président de la République parle de la politique naïe développement, na grand projet depuis l'indépendance, ça c'est à Kabeya Kamwanga. Après tourner na yendenga tourner à Kemu Pompa et na Kabeya Kamwanga, place à tenir discours na ceux qui l'ont suivi. Azo lobate comme un monsieur tribaliste ndenge bazako lobango na kacha ba réseaux sociaux parce que pour les uns les réseaux sociaux locaux les facilités biso to za kana accès facile tozo loba information tozo accéder pe na rapidité pour les autres ezali lieu ya calomnie ezali lieu ya ba diabolisation. C'est un président tribaliste et pourquoi ko kende ko lobake macha mumen. Mais baza bande konaye aza makila na bango baza bande konaye il cherche à kolakisa bango ke nazao ya bino mais dans les limites de sa fonction présidentielle il ne peut pas aller montrer qu'azali mutu na bango moko et ça Nakabeya Kamwanga il a cherché à faire comprendre que politique au bazali ko tchal projet où il y a développement à partir des territoires les 145 territoires où il bâti en place et qu'on bénéficie de un territoire où il y a Azali originaire. Donc quand tu parles du développement, Azali pe Koulouba, na développement, il y a ma province, ma territoire, où Azali na la République démocratique du Congo. Il n'a pas parlé de rien que pour na territoire na yemoko. Ça dit les Congolais et l'eau moko ils ont nyoko la bisotango. Oh, Tshisekedi quand même à ça clair parce qu'ici il est chez lui mais il est en train de parler les biens à la province Moussous. Mais est-ce que c'est ce qui s'est fait na banane ba Moussou balobi pourquoi que loba na Chiluba il fallait qu'il loba na Lingala. Mais il est chez lui, il maîtrise bien la langue oyoye à Kolelaki. Tango Kabila zawa zo kende koloba Swahili na bakatangi même Lingala oyo eza pona batu nyonso pendant 18 ans Kabila loba Lingala. Meeting mini oyo bayoki ya lobi même Lingala oyo ezo yokana na ba province nyonso kwa place alobaki Lingala très à l'aise en Swahili bora que en Lingala na ba langue mususu oyo ça n'a pas fait un problème. Les mal batoa bachaki makelele balobi non il a abandonné azoko kosala musala ta abandonné même bato ba votaki à 100%. Bino bakasayen boza bazoba muto bo votaki à 100%. Lelo il ne sait même pas aller chez lui. Lelo ake pa na ye kaka batwana ba komi lusu bandoki. Non, il ne peut pas aller chez lui. Kuna ake kolakisa kaza tribaliste. Makabweza makasi na ba province mususu pourquoi il préfère aller faire ba tourner azokende na province na ye. Mais kindokyo tozoloba bato bazoloba te to bango mais c'est ça la sorcellerie. Kindokinde yango ekozana mutema mabe na niveau wana. Ce numéro ici spécial, je l'ai fait pour nous expliquer na bande konabiso que avec Kindoki, avec Mutema Mabe, avec Moyibi, na ba vice union se sont caractérisés Congo lelo, to continuer cause la frein pour le développement au biso tout ozolo. Chacun a son chez soi, même ba dignitaire à Kassai aujourd'hui avec l'impulsion qu'a donné le président de la République. Pour belé ba piéger qui est bazo zelage, aya koloba, to kosala boé, to kosala pour baloba. Ailleurs, pourquoi il ne l'a pas fait, pourquoi il cherche à le faire chez lui. Mais Makambo nyonso ya lobby pour le développement ya Kassai et zo concerné pe ba province nyonso. Dans toutes les provinces, bazolo ba Makambo ya construction ya ba route parce que ba province na biso eza enclavé. Et loko eza pe à la base pe ya exode rural où ezali ya population moko ebele exode rural les les kamakasi. Ezali manque d'infrastructure bato bazolo na biloko mais bazoko ka komisa ngo te na bazamba po ba komisa ngo na ba centre ville na ba ville na bango ya province place wata ko côté ka nzele ezate bato bazana suivi bazana accompagnement te ya président de la République bato ya pe ya gouvernement. Mais là la politique au bazo tient en place ezali ya ko accompagner bato côté la bango banzela. La province du Kassai oriental va bénéficier il y a des routes de dessert agricole. Bah, qu'on bénéficie de l'infrastructure scolaire, de l'infrastructure, hôpitaux, c'est ça le rôle de l'État.
l'État kokota te na bandako po akende kokabula bato ba mbongo apesa bino na bandako na bino ba pesa bino ya kolia komela. Non, l'État s'arrête à un niveau parce qu'à sa convention l'État a un rôle na ye pour assurer sécurité ya bato na ba bien nango na ba fonction na ye nyonso l'État yebani. Oyo bino bozo sala oyo kabila zanga eko sala ezali kolakisa makasi bokasi ya l'État na ko accompagner bato na ko sécuriser bato na ko promouvoir ba activité bato bazo sala pour na bonheur ya pays oyo biso tozali. Les gens confondent l'État na initiative privée. C'est au Kasaï de construire leur province. Aujourd'hui, comme Baza Kopé Sayango, et le président de la République est allé très loin parce que Bato Palingite Balobelayango. Il y a certains même qui me disent non, Oyebi histoire en Bokate, Makambo Yozoro Bana, le Kasaï n'a pas été marginalisé. Ça, il faut le dire tout haut. Hein? Parmi les provinces marginalisées, la politique et l'opposition, l'IDPS, et faire perdre ma fils ya Kasai et belé bana na bango ba kufi bato ba perdre ba commerce na bango et ba province wana ezangi kotunga mapona opposition ko banda Mobutu toye na musée Laurent Désiré Kabila toye na Kabila fils pendant plus de 50 ans les Kasai se vide na ba habitant nango na bato bazana initiative ya ko promouvoir à cause ya politique ya mabe. On a tout détruit au Kasaï. Ma province nyonso va souffrir, mais il y a Kasaï à cause de l'opposition, parce qu'ils étaient majoritaires dans l'opposition. C'est ça la conséquence. Et puis, pour la battre, les alliés qui locaux là, tout souffrent, qui tout le monde qui passe, comme nous avons un président qui est issu de nos rangs, il faut tout le monde à Makamou clair. Ils ont raison, il y a tout le monde à Makamou pour réfléchir, mais il faut savoir s'organiser. Parce que l'oko est sauvé la province, il y a une organisation, il y a une unité autour des actions. Bolingo na kati ya bato, ce qui est bato bakokende liboso. Même n'engé président qui yuana, si ses frères bazali ko comprendre qu'ils doivent être unis, ils doivent se mobiliser pour retourner chez eux. Kosa la bilanga. Mboka mon côté développé, il se développe à diamant, il se développe à la matière première. Actuellement, liboso batu ba mena kapona survie na bango ezali libumu parce que soko liete mukolo moko oye kolanda wana vraiment même cerveau est commis mise en difficulté. C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Bande ko na biso ebele ya Kasai bisika bozali, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous avez fui la mauvaise politique. Boki magi monyoko il y a l'état ya bayini l'état o ya mabe o azala qui imposer banda ko encourager ba initiative ya batuté. Il faut retourner chez vous. L'état est en train de se refonder. Ba base à Sikaizo à la mise, il faut profiter d'être sur place pour na ko faire décoller province. Tout ne sera pas fait en un jour parce que les moyens de l'état est limité. Bateau yo bako kosa la force na économie na biso lelo, ce sont les Congolais. Parce que l'économie na biso ta bato bazo tia makelele, mais allez voir bateau bazana temps ko se documenter, allez voir ba patron ya banque centrale na biso banani. Qui sont les maîtres de notre économie? C'est un complot. Oh, tous en biso nyonso victimes. Bateau balingaki bazala maître de l'économie na biso batie bango dehors. Quand on dit que Kabila est un étranger pour le bino Kabila, pour aller continuer à tanga combat à Kabila. Pendant 18 ans, tout ce que Kabila a fait, c'est transformer les Congolais étrangers sur leur propre sol. Ba esclaves na mabele na bango moko. Bazu économie, bazu ba bouc émissaire ba tiele bino ba libanais, ba indien, oh le lo ba comment ba maître économie congolaise alors que ce sont les kabylistes qui sont derrière. La société nyonso tozawa, la société congolaise nyonso bakima, ba entrepreneur congolais, ba homme d'affaires congolais bakima bakenda na bango ko investir ailleurs parce que quand quelqu'un investit, azo c'est la intérêt. Sans mon environnement ça sécurisant, il va ailleurs et ça c'est de la logique du commerce, la logique normale. Ils ont dengewana. Le président de la République a lancé un appel, c'est au fils du Kasaï de construire leur province. Si tu as un supermarché, tu as un hôtel, tu as la ministre intérieure à Zangi Sika Yakulala dans la province. Bandaka là où il y a Vandaki ministre intérieur à éviter l'équipe d'avance et Zalaka. Ministre à Selou, à Zangi Sika Yakulala. Oyo ka participer ma ministre à Zangi hôtel parce que tous les hôtels
oyo ezalaki occupé na kati ya tant ba yoki ki président de la République azokende ba délégation ebele bato basi bawelelaki ba réservé ministre azangi hôtel ata chambre ezate ya vide bake ko léger ye et pas bandeko na ye ya lodia oyo bazaka na Mbujimai bango mutu bandimi ba loger ye na ndako moko privé ya mutu alobi te chambre na ngai yango ministre yokende kolala wana. Ça c'est dommage. Ça doit encourager bandeko na biso bakenda ba mususu bakenda 30 ans 40 ans ba yebisu te ke Mbujimai mais originaire du Kasai oriental ba mususu 50 ans même atikala suko zonga na Mbujimai ta yebi yango te abombaka atiluba na yena munoko abomi place azali. Là je pense à bato belé baza na Canada, bato belé baza na États-Unis bakenda. Donc ici nous ne devons pas juger le président de la République bato balobi tribaliste et tout ça, non. Un tribaliste qui a visité ma province et belé mais atikali ko kende pas na été depuis que président de la République. Ici parce qu'on parle na tournée à président na Grand Kasai toki kazo kita pe na nini na Sankuru pour aller voir pour na kutu nzela pe zate nzela zate a vivre yemoko ba difficulté nyonso ezakuna. Mais là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, les moyens, il y a la volonté, ce que unité, les moyens, ce qui fait que tous allons profiter de la ressource naturelle, ils manque d'amour, ils manque d'unité. Faiblesse na biso yango wana yango esali ke bato bazo yina Congo ba profiter nango ba kende nango. Je pense que vous avez bien suivi ces numéros. Bato Oyo, Bazo continue au Kanisaki. Le président de la République, Azana bateau magique Ezali. Ce qui est dit pour les Kasaï, la Kansi ba dignitaire est belé au P Bazana ba province na bango bato Bazo Zelake, ba kende ko tonga na ba province na bango. Mais en tant que dignitaire, Azali premier ministre, Azali ministre, Azali pour ça la mboka na sous réserve parce qu'Azali mutu ya bato nyonso. Il représente le pays, pas sa tribu. Ce il est fait de manière privée. Est-ce que la province? On sait que les Kassaïens ont beaucoup souffert ici pour na chuter. Ils allaient que les Kassaïens vont souffrir mingi dans l'opposition avec l'UDPS, avec le président de la République. Aujourd'hui, l'État va créer des moyens pour favoriser bateau union sur bazan associé à émerger, va émerger. Et il y a tant de projets, ils ont makambo ebele où ils bénéficient dans ma province ebele. Voilà, c'est par là que j'arrête ces numéros où ils ont spécialement consacré na visite du président de la République na province d'origine na kantia ki nokosu ki sa na Kananga. Batumsu bazo zelaki na janvier wa kokende pe Équateur déjà bana Équateur mambenga baza pe mobiliser ba province oya visiter lokola Bandundu lokola Équateur. Il fera un effort pour être dans ces provinces là pour s'enquérir yemoko na o ezali ko sale makuna tant que le président de la République tout ça il a kaija le loté mais tant que moni ya malamu to beta ka maboko ya mabende to décourager ka pe to dénonçaka. Alors au kanisa ke toza ba chantre to ba to bazo sala dialelo wana ezaka conception ya mutu na mutu selon ndenga zozo la makambo soko sepela ki na analyse na nga ko hésiter te ko sala commentaire ko hésiter pété ko s'abonner na chaîne soki na no s'abonner. Restons tous congolais malgré la divergence d'opinion na biso et le réseau bon biso ba congolais ça que même bateau bazo zala na poto bo bénéficier na un état de droit dans un pays où vous pouvez tout apprendre na ba système où sali que bamboka netombwa. Nous allons continuer cause la tribaliste, nous allons continuer cause la yozo la président de la République aya na poto po bambaye mabango bambaye ba maki. Oya yo Pierre ya contribution yango wana bando kenda poto eloko nini yo sali na pona mboka ya avancer. Bateau baza mayele bazo zonga na muke na bango bazo sala na Congo ezola kisaka même que baza na bolingwa mboka na bango ba faire avancer. Ato kei oye investir atana moi basoso na moi maki engager 2 personnes ou contribuer pour na mettre fin à chômage ko ezali ko nyoko la bandeko na yo mais yo sali na yo eloko moko te il faut yebe loko nini oyo ko sunga na ngomboka pour ekende de l'avant. Je profite vraiment de cette fin d'année pour nous souhaiter bino lisusu ba meilleur vœu na bino ebele
soki na 2021 oresisaki te sala bilan yeba eloko nini esaliki oresure te na 2022 prévoir yeba mbeba nini makambo nini ya mabe esengeli otika ya malamu nini esengeli osala. Le mal de l'homme noir, le mal des Congolais en particulier, c'est que tout ça est imprévisible, on ne prévoit rien. Tokoko komi na décembre mbongo nyonso yo salaki pona ane mobimba to salaki pona mwa nyonso ya décembre ochango pona ba fête omeli na yo ole olangwe na yo na janvier tisekedi akomi mabe te mboki kokende liboso na ba entrepreneur kokende liboso na ba initiative privée eloko tozolelaka l'état gouvernement ezali ke ba créer ba conditions ko permettre que makambo biso tozosala biso moko en privé ezo valeur. Si l'état veut créer des millionnaires akoya oloko mto vandete ozo baye banda tongo tipoko akoluka batu oyo bazosala quelque chose ako encourager ba oda ba bandi quelque chose. Alors yeba ko prévoir na 2022 le gouvernement va beaucoup faire ou peut faire makambo nyonso ya kosala mais zala congolais ya koyeba par na ngezali nini na kosala nini na 2022 na kobandela wapi na kosukela wapi. Merci à vous de m'avoir suivi. Je remercie l'équipe technique Bairo dans l'ombre basala ka émission et comme pas na bino ya bandeko Chako nandeko Mike o basali ka émission et comme na bitando na bino. Continuez à soutenir l'émission Debout Congolais pour Congo et Téléma. Je vous dis au revoir et prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a l'homme, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.